nyonso oyo biso bao tobengami chef de rite ozali kuluna akosentir ye moko ke il y a un grand changement kuluna akobomba lisusu te biso tozali mpona ntina na kolukaluka bisika mabe ezobatama pete mabe wana tobimisa yango pwelele bango moko kokata oyo bakokatela moto oyo akini koyoka te bakotinda ye na baaki de droit mama ye bachef de ri balelaka mingi metala lelo bazongiseli bango bokonzi na bango. Alors nous demandons aux autorités, qu'elles soient provinciales, aux autorités, qu'elles soient nationales, de miser sur le chef de rue afin qu'il y ait un développement total de la mentalité, de l'économie, du social du peuple congolais. Voilà, nous tenons beaucoup à ce que les chefs de rue seront à leur tâche le jour et la nuit pour la population. Balaliboso esalama na kati ya Congo, République démocratique du Congo pour lelo oyo un chef de rue akoma un OPJ. Mon atie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika pepe asika ya tobina e Congo Tunanga nini Association des chefs de rue de la ville province de Kinshasa, ACPRK en sigle, ba organisaki mobange na événement oyo ezalaki ya prestation ya serment ya ba chef de rue. Mama nangaye coordonnateur ya ba chef de rue ya ville province de Kinshasa, Monsieur Charles Lebuka alobaki pe atondaki na esengo pona komona ke ba chef de rue oyo ba bosanaka bokonzi na bango na mikolo ebele président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na gouverneur de la ville Gentilin Ngobila Mbaka bazongiseli bango bokonzi na bango yango wana balobaki cette fois-ci bango moko nde bakobanda kosambisa makambo bapesi bango formation lokola ba OPJ yango wana mokolo ya samedi le 1er octobre bango nyonso kuna na parquet ya Njili bakendaki mpona koprete serment na bango botala ndenge bango nyonso balataki ba veste yendaki ya koyinda mama na ngai ye bango nyonso na ba écharpe na bango bakoma OPJ pona banda mokolo wana ya le 1er octobre bango nyonso basali ba OPJ bakomi na qualité ya ba OPJ ya compétence générale pona kosambisa bango moko kokata oyo bakokatela moto oyo akini koyoka te bakotinda ye na baaki de droit mama ye bachef de rue balelaka mingi metala lelo bazongiseli bango bokonzi na bango bachef de rue balobaki na micro pe caméra ya Hervé Bositapene boyoka bango. Bongo monsieur Ndoulou Mazito Célestin. Chef de rue en commune. Chef de localité, chef coordonnateur de Bouli Luka, commune de Kitambo. Ok. Lelo, Dino, chef de rue, Outi Bongo complété serment en qualité des OPJ à compétence restreinte. Une première, depuis que corporation na Bino et Banda, sentiment d'abord les andélés. Sentiment vraiment très na isengo makasi. To sali mungule belé bambule belé. Nanu to moni yoko ya buite. Mais isko to na ko sepela poto sala musala ndenge sengeli. Pe batie biso maboko bakonjeli kula bapesi biso autorisation to tambusa musala. Na musala na ya OPJ. Na quartier na nzinga na. Nini yango fonction o ya OPJ e kobakisa. ekobakisa vraiment grande bapesi ngai ya vraiment ya koyeba ke tobongisa makambo etali na kati na mboka na biso totala mbuma mabe etambola te topesa ndingisa ndenge esengeli mpo totosana basala mpe na botosi epai ya bapara ezala bana tozali kobuta na bakoko na biso bayokimi na biso bayoki te aki de droit yambi ye bachef de rue lelo bokomi assermenté OPJ Kinshasa Bopeto avec le gouverneur Gentilin Ngobila Mbaka. Promesse nae pour aller Sakibino ndingisa pesa koma ba chef de OPJ et Salemi le. Vous voyez ça ni. Donc on va vraiment te pécher félicitations monene
tondimi ye ndenge esengeli atuka akukisami makambo oyo biso tolukaki ezali esengo monene mpona monsieur gouverneur. Merci beaucoup, papa. Bonjour, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, c'est une journée historique pour la corporation des chefs de rue. Oui. Vous venez d'être assermenté. Oui. Aujourd'hui, vous êtes des OPJ. Quels sont d'abord votre sentiment et cette qualité d'OPJ, qu'est-ce que cela va apporter dans la profession que vous exercez comme toujours? Vraiment, nous avons le sentiment d'alliesse, de la joie totale. Nous avons la joie totale puisque c'est historique. Depuis que le Congo est Congo, jamais le chef de rue n'a jamais été assermenté, habilité et puis il n'a jamais été OPJ. Voilà, d'abord mes sentiments sont les sentiments de joie pour cela. Et pour cela, je félicite d'abord les autorités provinciales. Je félicite son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir donné accès à l'OPJ d'être d'un chef de rue d'être OPJ. Aujourd'hui, c'est une immense responsabilité. Avant, vous étiez que de chef de rue. Maintenant, là, vous êtes des OPJ. Qu'est-ce que cela va apporter dans l'exercice de vos fonctions? Ah, vraiment une meilleure question. Vous savez, la base du développement de notre pays, c'est la rue. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter un grand changement. D'abord mental, social, économique. Pourquoi? Parce que le chef de rue est capable de donner l'éducation. C'est un pasteur, c'est un diacre. Il va donner la morale aux jeunes, aux vieux, aux couples de son avenue. Alors voilà, ça va changer, ça va révolutionner les choses. Le chef de rue, c'est la base du développement de notre pays. Bon, si l'État congolais tenait compte des chefs de rue, je pense que tout va aller comme sur les roulettes. Qu'est-ce qui n'a pas été posé, s'il faudrait les répondre? Qu'est-ce qui a manqué à dire? Adresser vos autorités, qu'est-ce que vous allez dire? Voilà. Dans le passé, il n'y avait rien, il n'y avait pas de considération des chefs de rue. Maintenant, actuellement, que les chefs de rue sont considérés, je pense que ça va apporter un plus. Même à 100%, le Congo va évoluer. Alors nous demandons aux autorités, qu'elles soient provinciales, aux autorités, qu'elles soient nationales, de miser sur le chef de rue afin qu'il y ait un développement total de la mentalité, de l'économie, du social du peuple congolais. Voilà, nous tenons beaucoup à ce que les chefs de rue seront à leur tâche le jour et la nuit pour la population. Merci beaucoup. Bote papa. Merci papa. Esengo d'abord eza nini tomoni yo ozali parmi ba chef de rue oyo ya groupe ya liboso oyo ba uti ko prêter serment comme ba OPJ. D'abord esengo na yo eza nini? Bon, merci papa pour le mutuna ya lelo pe pona likambo ezo salama lelo ya fête munene oyo milulu oyo nanu nazo féliciter le gouverneur monsieur Ngobila, honorable Ngobila, qu'il soit honoré aussi à Zolokumu, Penda Zolokumu, puisque Banda Mokili Banda, ba oyo ba bengami ba chef de rue, ba mfumu ya babalabala, donc ba mfumu ya babalabala, nanu ba joie gratification te oyo lelo epesemeli na nzela ya monsieur Ngobila. Alors, likambo yo banda mokili bandi, je pense bato bazalaka honoré ba chef de quartier, mais ba chef de rue bayebani epai ya mutu te. Or soki okotala malamu na katikati na mboka ezalaka na ebandeli mpe ezalaka na suku. Mokonzi nyonso avandaka na balabala, mokonzi nyonso alalaka na balabala, mais lelo biso mutu aye kopesa biso avantage valeur eke lelo biso toyokana eke lelo kisasa yebana ke tokomi na bopenzi oyo babengami lokola ba chef de rue ezali na nzela le monsieur le gouverneur Ngobila. Mais okotala malamu na kati ya likambo ya ba chef de rue ezalaki likambo ya kobendana kolandisama na ba oyo bazalaki lokola bakambi ya ba chef de rue lokola monsieur
Buka Charles oyo amemi biso tina niveau ya kokomisa biso epai ya monsieur le gouverneur po ete asala milulu oyo eke lelo biso tozwa gratification ya kobengama bopezi po ete tosala mosala na kati na baveni tozali mosala oyo ezopesebela biso bokonzi oyo toyeba kokontrole malamu na kati na basite tozali na bakartier na baveni mpo na koyeba bato mabe oyo bazali kodetruire mboka mpo na koyeba misala nyonso oyo ezobebisa mboka biso toyeba komema yango na droitire eke changement ekota ntango changement ekokota ndenge mokonzi apesi biso gratification oyo akoyebaka ya solo ngai nde naponaki bato bakosala mosala oyo. Papa, okomi lelo OPJ kisasa eza kolela kuluna bakuluna bafandaka na barue yo lelo komi OPJ apo one ozala nini yango nalobi ete lokola nga lelo nakomi OPJ atake nazali chef de riz mosala na ngai ezali ete kue nyonso ya quartier nazali kue nyonso oyo biso bao tobengami bachef de riz tozali kuluna akosentir ye moko ke il y a un grand changement kuluna akobombama lisusu te biso tozali mpona ntina na kolukaluka bisika mabe ezobatama pete mabe wana tobimisa yango po elele lelo bauti kozwa bauti koprete serment comme baopj ezali groupe ya liboso eza na baninga na bino mosusu bachef de riz oyo bakoya na deuxième groupe na troisième groupe ainsi de suite ndenge tokosilisa bari nyonso ya kinshasa bino bomoni yango oyo ezalaki ndoto lelo ekomi réalité message nino kolanse epai ya bandeko na yo bachef de riz oyo bakoya na deuxième tour na troisième tour par rapport ya confiance. Merci papa. Donc likambo oyo nanu lere tozokita na kati na basite bandeko na biso wana bango moko bakomona grand changement mpe bakosentir ke wi likambo oyo ezalaki likambo ya solo nde tokotalisa bango malamu mpo kolandisama na procureur na biso ya parquet ya nzile oyo apesi biso lukunia oyo mpo na ntina na komema yango na basite tozali nde bandeko na biso apartir ya likambo esalemeli biso bango mpe bakozwa relève po ete bakota na mosala oyo. Kaka soki mwana asilisi kelasi elekaka bongo te bakutanaka mwa place ya komela mwa nkopo mpe kolia mwa eloko yango bango mpe ba OPJ oyo kala tobengaka bango kaka bachef de riz lelo baza kaka bachef de riz ya pamba te bakomi mpe ba OPJ sentiment mpe mobange na fete ezalaki na kati na bango botala bango moko na mokonzi na bango Charles Buka ndenge babini bameli pe basepeli na ndenge ya mukete apres wana cordon na bango Charles Buka asangaki maloba te na micro ya Hervé Bositampene Na qualité ya coordonnateur ya ACRPK, Association des chefs de riz de la ville province ya Kinshasa, tout le sentiment d'abord les années pour la pari réussi ya prestation serment oyo ndaki pour ici là aussi Mbappé ici Mbaki depuis mon premier samedi le 1er octobre. Sentiment d'abord. Bon, nakansi sentiment nangezeki makasi pote lelo oyo banda Congo, République démocratique du Congo banda ezali mbala liboso un chef de riz pote akoma OPJ en compétence générale. OK. Est-ce que tu peux retenir ni na activité wana ya samedi? Eloko tokosenga ko retenir pote lelo oyo lolenge oyo mbongo wana babalaba na biso esengeli mbongo mandenge le président de la République dans lansaka likambo ya Kini Bopeto na commune ya Bandal na son excellence monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa o mokola yambaki ba chef de riz alobi esengeli ba chef de riz ba koma ba OPJ en compétence restreinte pour te baye ba ko constater ba infraction eux za na kata ba balabala pour na kokanga batu oyo bazo kobebisa Bopeto na kati ya ba balabala. OK, likambo salami yo tant que coordonnateur au Mundaki, est-ce que lelo
Oh, ça la maquille les alliés, quand c'est une fois, c'est Mbala Liboso, ça, on a dit surtout quand c'est. Oui, Mbala Liboso, et ça, le kati ya Congo, République démocratique du Congo, pour Telelo Oyo, un chef de riz a comme un OPJ. Donc, et salami, donc, ils ont Mbala Liboso, mon collègue Aposto, Oyo, Yango et Salami, le 1er octobre, Oyo Salami qui est pour la prestation, il y a un chef de riz comme OPJ. Si vous population, qualité pour chef de riz, bon, population pour ACP là. Pour te nakasi, bomoni nakati ya babalaba na biso toza na ba makambo eteli ba conflit, ya ba parcelle. Nakasi à partir ya wana mboka na biso ko ma sécuriser, okomona likambo ba kuluna ekosila, okomona likambo oyo ya ba problème oyo mapangu, oyo moto akokolonga boye, ake kovanda boye esengeli keni makambo wana esani esila. Donc nakasi ordre ekokota na babalaba là pour te lelo oyo un chef de riz a commis un OPJ en compétence restreinte. Oh, bah, prêter serment, basé dans nombre il y a 114 pour te nakati ya ville qui cherche ça 120 500. Dans 614 oyo ezaki ba commune ya Kisenzo, ba commune prêter ki wana ezalaki basaki 114 on va vous ko prêter serment. Sikoyo c'est qui tout monde est belé pe mususu na ba prêter serment mais objectif ezali ba monio se faut ba kuma ba OPJ. Le message ni ko lancer et pas ya ba autorité, pe message ni ko lancer pas ba chef de riz mususu ko nanuté ba ko prêter serment. Bon, message to ko lancer pas ba autorité ba ko soutenir biso pour te le lenge oyo. To sali mosala oyo pona ko sala formation oyo ezaki na il faut perso. Donc to sengi kende maboko ya ba konzi ya mboka autorité pour to meka ko aider na ba formation ba chef de riz ba zo ko sala. Donc na yango kende na bandeko nyonso tout o basali formation te baye bakoya ko luka biso numéro na nga téléphone eza 090 124 29 27 bureau na biso eza na Victoire place ezaki new list yango place au bureau na biso ezali baya wana baya ko s'inscrire pour te babanda formation ya kokoma bo PJ en compétence restreinte. Numéro na nga ezali 090 124 29 27. OK, message ni ko lancer peut-être biso to ko sani ko tuna yango ko lancer na population na chef de rito na bato mususu ko biso le non to ko senga ga longoni na mwana mboka Gentini Ngobila pe na mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi pote à partir na bango o lelo oyo ba chef de riz ba juive ma considération makasi po yango na lobaka ke biso tozali 5e pouvoir yepe azali 5e président. Ce qu'on sait la calcul, on a 5 plus 5 et qu'on peut s'habiller 10, mais dans les mariages, ce qu'on a 0, 1 plus 1 et puis si 1, il y a monté le biquet de chef de riz. Nous sommes derrière les chefs de l'État, dans son excellence Gentini Ngobila Mbaka, pe toyende ko sala, neng to ba ki sal me banda. Toyebi saka ete mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka que biso za ba sapot na yo to yese même président de la république to za ba sapot na yo ce qui biso to zangi na kata makolo na yo donc vesto yo la te ko za na valeur te. Merci. OK, ngai ne la ko remercier bi. Mon atie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température